Moi, Pascaline, bête à dans l'histoire de Sévérine. Les Sévérine a comme influenceuse, a comment qu'on les a YouTube, dans les réseaux sociaux. Maman, elle sur les réseaux sociaux, WhatsApp, YouTube, TikTok. Vous voyez bien. Parce que moi, on a comme un level, on a comme le roi star. Et ça, là, on a une côté à moi, au monde a comme le roi star. Nous allons surpris, depuis le moment, on a nous ça, minene. Depuis que moi, je suis allé à Ndenge. Depuis que moi, je suis allé à Ndenge, on a colocé ma camine, ma camine. Quand on a fait ça, en tout cas, le courage na ewana, banzunzu na ewana, nzamba pambola. Voilà, dit courage na banzunzu na ngapende nzamba pambola nga. Yepe nzamba pambola, yepe nzamba misalo nyoto azo sala. Et pambo ma côté ya agence, côté babilo on azo sala ba théâtre wana. En tout cas, nzamba pambola. Et kaka 5 ans nzamba pambola, akende liboso. Et les lots à ça, comédie, on peut battre en retard la paix, on a de façon dans TikTok, dans les réseaux sociaux. Natal a mis Natal a mis sous sa tini, bon Natal, on a mon abandon sekalanga, à longue, à chanter longina, et à Chebambe, so minene, so indénine, Natal a rappelé un sous. Vraiment. Voilà, conseil Isaac que Sévérine, toujours attends en solo là, au Yebi. Oyebindeni tosolaka zalaka kayo ne change pas pour les autres ataba bazo baso ndeni zalaka yo garde ton cœur voilà c'était là na ebaki là libala Sévérine pa yaki awa en tout cas na ebaki ba camarade on be bazalaka ata so camarade na bango ke ba bossa na biso ba mama ngape na yako zwaka nouvelle na epa Sévérine dem dayo ebisanga Stella boye boye ngape pesa nga pasi na eba ba Stella bien vraiment Sévérine nga olia mingi nini Seve balinga mingai repota na Thompson na fumbo abilo ya lingaka yango wana parce que utala pe maman bona Sévérine bona batre hein ya lo banga na landa nzwane ya lana ya banga na landa vraiment est-ce que zala maman mutaboto yo landa ndeni yo ndo lana maman en tout cas Sévérine a pona oloba te ke po asa mona na mwana na yo en tout cas na mona comportement ma beta ibe ovanda na bato na bota Sévérine na 11h oui na kela na papa bango na bota na 11h moi makasi na toka lokwa moni bato mingi bakufaka na babutu bato mingi babota na babutu nga na bota na moi on mona kasa nzunzu ndengana ya bota ba na moi na 11h nazo toka na bota na 11h penza bo Sévérine na bota ya mona kasa nzunzu ndengana aya zaki mwana mo azabeka compliqué za capricieuse ole na boti nga baite mwana suka yewa na bota na ngali susuti ye mwana suka Sévérine na compliqué nga na ndemo so akuta bébé na ndako abatu oh mama bota sombela nga bébé ngabisa na osombelo na kena sombele mwana popia munene na bi bébé yo na sombelo akena mwana popia mama quartier pe songi ezanga te babite yesa mama bina vimbisa libumu na vimbisa libumu nde arobote le bébé wana ndeso ngape na mona bébé mo mama wali kala bébé ngabi na sombele o bébé yo mama wake na bébé na o te mama ba yepe na mama vimbisa libumu vimbisa bébé va uta kakabwe na taite ma déranger ngape toali ayeko so pe zemi na ayeko bota lekine na 2001 si je vis dans ce corps ce n'est plus moi qui vis car Jésus en moi c'est l'espérance de la gloire je peux vivre sans toi loin de toi je suis perdu je veux être ta demeure oh oui pour toujours entendre ta voix à chaque instant oh oui je m'offre à toi je t'appartiens oh roi éternel. Voilà, exemple de télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne de l'excellence. Grande majeure de prononcer cette émission. Barizi Baza, messieurs les journalistes. Merci pour votre fidélité, pour votre attention manifestée à cette grande chaîne. Vous êtes plus de 33 000 abonnés. Alors, continuez de vous abonner, continuez de faire confiance très massivement. Alors, tout est bien, toujours dans le compte de vous informer, de vous apporter de l'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler de cette YouTubeuse, cette influenceuse. Sévérine Munchwa Sevastro, l'union sur la TikTok, les réseaux sociaux, YouTube et tous les autres. Bon, mon araye, cette fille, bon, mon vidéo, c'est une dame. Tu as moi vu l'autre est surprise, tu as maman, tu as peu moins quelques-uns du quartier, tu as elle s'est comportée, elle a vis-à-vis à sa famille et aujourd'hui je suis avec sa maman biologique.
Alors, maman, on s'est présenté, tu retournes ma question, ma réponse est derrière maman. Alors, avant de dire bonjour à maman, laisse-moi remercier Déo qui est derrière la caméra et pour pas dire aussi un grand merci à Yannick Chamba-Godson qui est mon patron, mon boss à Mboka, patron beau gosse. Et merci aussi à Maître Guilain pour la formation. Yannick Chamba, kaka. Merci à Aristote Miki la Saint-Clair pour l'assistance, Osé Bazali manager et Déo Maf qui est derrière la caméra, la prise de vue. Merci infiniment à Jérusalem à la merveille, Shekina Vumbekito Repeta, Iraïsa Martins. L'argent t'appelle madame. Alors, sur ce plateau, je suis avec la maman de Séverine Mounchoa. Bateau Baby Séverine, pour une petite histoire. Séverine a sa meilleure amie. Il y a de feintes Stella, où il y a Liwa, il y a accident. Bateau sur ma monarchie, accident et ça qui na boulevard du 30 juin. Stella, où il y a interview, émission, tout ça qui est émission par duplex. Tout ça qui on a Séverine Mounchoa. Alors les autres, la maman et Séverine. Les autres sont dans l'accord, on a fait là pour dire déjà bonjour et bienvenue à maman. Maman, faut ta caméra. Voilà. Nous sommes alors partout dans le monde. Maman et nani. Et puis au télévision moi solo. Ngai mbote abatinyo tu baolanda biso nga mama na Séverine na Mounchoa. Ngai komona nga mama Pascaline Mafuta. OK. Ngai mutu na boti Séverine penza za mwana ngai aza 8e avant dernière indi mwana ngai. Vraiment to mona kana basuki mais ça oza suki na. Eza suki na ngamo, eza suki. Mais oza kabelo. Eza kabelo. Elo ni like ça eza suki na. Eza suki na ngamo yango, eza suki na ngamo yango. Na like c'est eza suki na ngamo. Vraiment. Merci beaucoup maman Pascaline. Maman Pascaline dans l'histoire Séverine. Les Séverine a comme influenceuse, a comment qu'on les YouTube, dans les réseaux sociaux. Maman sur les réseaux sociaux, WhatsApp, YouTube, TikTok. Vous voyez bien. Parce que moi, on a comment na level, qu'on a comment le roi star. Et ça là on a une côté là moi na yo. Au monde a comment le roi star. Bah nous allons surpris to yeba kito depuis pour moi na ya bah nous ça bah mara minene. Depuis que moi, je suis ndenge wana. Depuis que moi, je suis ndenge wana kolukaka makamine na ngai makamamikete. Makamga minene. Sikona ya kokama ndenge akoma ko bamsuku ba holo bela akoma journaliste. Akama ke akoma journaliste ngabe antonga na yebite. O asala ba imo na ba réseaux sociaux tout nena yokake. Azamu amonda akola ineka ndenge wana kola ika ndenge wana. Matumboli ko vanda na batu bien gentil na batu. Moi malamu vraiment. En tout cas, ça qui moi malamu yepe na soka zalaki awa kaka na Kinshasa na banza nde baninga na batela e poizo bia sa kufa moi moko nzundu avanda na batu très bien en tout cas ngamo mama na yebi mabe na ete so batu musu ba koloba na yebi te mais na yebi mabe na ete po longwa ki pe na Kinshasa moi bo mwana mais aza mwana moko ndenga kola na zalaka ka ndenge wa vraiment olobi aza 8e enfant na yo 8e enfant maman boti na 8e Zemi à Séverine, Zaki n'est compliqué na maternité. Azaki na ba caprice nini, Zemi chaque mois na yaka na ba caprice na hein. Zemi est compliqué ngati. Ngala ba oteka na ville, pour azaki na magasin na ville na banda côté ka ngai. Heureusement que Zaki le 1er mai, pour na bota qui le 1er mai. Et là il peut férié. Ngapela bien le 1er mai ça férié. Nakina lamba pondu na ngai lokwa toza bata bandundu na lamba pondu na ngana chami kungulo bile le premier mai na dia na pondu na ngai tu as fait des travail fait des parents na sombi pe pondu na ngai bien na komi pe to komi ba 10h na zupe pondu na ngai bina tout a pondu na tout a boy na oki koto passe na tout a boy quoi déjà c'est mais comme 9 mois 9 mois na comme penza mozo tout a pondu maman Pascaline bravo aux moi si makasi moi na bazemi so zemi komi bon il faut que luka osala moi exercice na makasi pour moi na abanda kokita OK na meka bo ana 11 wana to komi siko 11 ngabite onga na ko eza sudi ka musude eza maladi te komi ka bobota na kena pe na maternité na bota sevena na 11h oui na kena na papa ba na bota ina 11h moi makasi na toka lokwa moni batu mingi bakufa kana babutu batu mingi pe babota kana babutu ngana bota ina moi ya mona kaza nzunzu ndengana ya bota bana moi na 11h nazo toka na bota ina 11h penza bo Séverine na botami mona kaza nzunzu ndenge wana vraiment na 11h papa azali papa te papa kufa oh là là désolé papa kufa
Donc la bota est le 1er mai 1993. 93. Oui. Oh, arrêtez-moi mouké. On va me souvoir un salrois à mukolo. Maman lobi âge na ebo yo so akosa rabatu kuna. Ah té. O bébé c'est âge. Ah biso ba maman to bomba té pour nga kolo mwana na kolo mwana nga bomba âge mwana nga tinga za kolo mwana. Dans Sévérine so ba benga ke yaya ba so ba benga ke leki so do âge na ende ya mwana. Mais par rapport à comportement na e abanda se comporter bien azaki capricieuse abanda ko linga ko lia bilo nyonso to a compliqué par rapport à bano ou botakis dans 7 avant hier à 8e. Ah ya zaki mwana mo azabe ka compliqué azabe capricieuse. Pour les na boti nga ba ite mwana suka ewa na obota nga lisusu te. Ye mwana suka. C'est vraiment compliqué nga ndemo so ke kuta bébé na ndako abatu. Oh maman bota sombela nga bébé. Nga bizana osombelo na kena sombele mwana popia munene na bi bébé yo na sombelo. Akena mwana popia maman quartier pe songi ezanga te babite. Yesa maman bina vimbisa libumu. Na vimbisa libumu nde arobote le bébé. Et wana ndeso nga pe na mona bébé mo maman wa lekala bébé nga bina sombele o bébé yo maman wa kena bébé na. O te maman ba yepe ay pa maman vimbisa libumu vimbisa bébé va uta kakabwe. Na taite ma déranger nga pe toali. Ayo so pe zemi na yo bota lekine na 2001. Kasa ka de 93 2001. Donc on voit qui 8 ans. Oui. Ayo bota lekine na 2001 comme na brillant. Wana suka na pe comme ya mobali. Ya mwasi. Ya mwasi OK. Na bota bana 9 na zana wifi garçon moko kaka. OK. Na za wifi garçon moko. Nena yo bota na. Mwana moko donc akola ne ka bongo mwana malamu ayo ayebine ko vanda na bato vanda na ebe bien malgré ba caprice na yona na ndenga longwa mwa po ba ma maison na nyoso na pesa ka nkombo Sévérine ba magasin na nyoto bato ba yeba ka na vie ezali comme na weza ki Sévérine atina yo changer ne brillant ne Sévérine na ndenga coline ayo chango siko petite brillant donc azali ka donc âge ne ya balabani âge ya puberté ne musane ko tumula ba jeune garçon na nzela. So kaka jeune garçon ye mo bulu te ka mibale azwa bote ye ka so monika mo tozo tambola bo mo mbala zo ka keka yamba bwali mo mbala pa fuweli maboko aleki na ke o mona na nzela nga peso na bani ko lobe yo obundisa ka mkonzo bo na bolibona donc mwana modo abanda azali ne kaka ndenge wana azali ne bongo tato la msubizo na yeto ko loba la te asomi ba mapa na ya tena congélateur provision na e o mona sima ba mapa bébé abwaki ale tozonga ni koloba o mona la msuzo na ke na kangi biloko ne bisaka na ya ke pa bandeko na e ngana tika na ka sima ye mo aye kozonga na azali ne mwana moko donc pozwa ne ba alinga pe ba ninga na quartier ko somba ba biscuit sali ba fête à l'occasion de rien na bana ovanda na batu bien vraiment bana ovanda bien même ata bo leki na ba quartier bo tuni bo yoka ka makamba c'est wana to sala surprise yo ye baté biso mo to tuna poto boyo mo ka maman ki o coacher bato quartier bolo babo biso mo to kita sur le terrain pour que to yeba comment Sévérine uta wapi comment Sévérine uta to mona ba maman so za nzemi déjà ba mwana nga oyo so côté échographie même toi on a moi c'est on va déjà passer combo et tout yo pe za ki bongo to combo ngo uta nini et puis Sévérine l'accent nini te comme wane utaki na film a Dona Beja ya wana za isi kona ota film a Dona Beja na mona servante na imo comme za isi Sévérine ndia banda ko se comporter ba comportement na e ya ngo etina nga biso na boti mwana na opese ka combo Sévérine oui ba déjà ko bota moi c'est ba ina bota mwana moi c'est na ba comme on ka Sévérine comme on suna opesa été mais signification na ona ebite mais na landa ka comportement ya servante ya Dona Beja ya ona pesa ka combo Sévérine voilà mais par rapport ngo lobi maman lobi ya zaika mobulu ya tumbola mais ya ko zwa mibalité et tout to mona ba basi so ba comme na ba âge à puberté au mona ba mso mona ba santé bango et tout ya se comporta ki na ba moment ya puberté na ye kako tumbola ka ba garçon bongo kako tumbola ka ba jeune garçon bongo okel kako tumbola ba onke o mono Sévérine na ma mobile koto boy na boy ezala kité ayela opezemité te ayaki na zemité kaka dernièrement kala yo koma mukolo ayo zo chérie na yemo boye na ndenga koma na zemi ya na mobile alobi abi nga aotanga na Lubumbashi abanda osa médecine abiso na yena ko bimiso zemi na munoko yepe sikola yo ka kibongo to salika o nazo kenanga poto ati to saliba manevre nyoso to na ndenga kina kina epoto akina kina epoto na zema mwana mbala akepe kuna aboti pe kuna ndenga se kopota je mwana mbala opela abota ya bali. Oh, c'est vrai, Aza marié. Aza marié, mais on a mbala on se colle libala penze za société. Oh. Aza libala za société. Boya balika kalata divorcé sous. Kasi moya azeli mobala afandi kuna poto so 6 ans. Azeli mobala kende mobala zo kendete. Talaka mwana mwasi. Tala be koto mwana mobala. Ozo mwana libala za présence, bolimo za présence.
Merci aux amis tabolingo. C'est merveilleux aux amis tabolingo. Yo mo ko moi na ke bolingo pour présence. Bolingo za présence so aza musika. So distance l'équipe bolingo kitara. Bolingo kitara na wala vende kitara na conseil ba jeune garçon ba jeune fille ka ndengana. Bolingo kitara bolingo za présence. Mobile avanda bo yepela mobile avanda ka yaki lisusu Kinshasa la Yesusu na mobile lisusu ali azui susu zemika ya mobile ngwa ke kuna bo kaka poazela ka mobile mais amonika mobile azoya ka ne susu te. Ya mwana tuka bolingo kiti na onkaka. Severine nga olia mingi nini. Seve balinga mingai kopota na Thompson na fumbo abilo ya lingaka yango wana. Mais abino boza bato bandu nous 100%. Ngai neti ngai papa o aboti ngai papa nazaki belge. Mama o aboti ngai papa nazaki belge. Ba mama na bangonde siko ba zairo na ba zairo. Biso ndeto bota mana makila ba belge. Papa azaki pembe? Papa pembe, papa métis, maman métis. OK. Siko mobali na yo. De fin papa na biso azaki pe métis. Te yaki mutu mwindu. Azaki mutu mwindu. Siko bana no nyonso ba bima pembe balandi yo. Ngande siko na domina ki na makila. Bango nyonso presque bazaka pembe métis. Mais mère mutu bandu no mende ngolo bana moi ba ba mono lo mungala lo kwa mungala bandundu. Na mungala bandundu. Otala pe mère boy azizo pousa na mère ozana o makasi. Na mungala bandundu na lo bango chaque fois ngaza mungala bandundu. Voilà, c'est vrai une mouchoua donc batunion so batala raye de fois dans les réseaux sociaux, dans TikTok et tout, donc on a la maman biologique naie. Donc maman Pascaline, maman a beauté la c'est vrai une mouchoua, mais maman est à ça l'agence. Agence à transfert ya bon. Agence SMS. So au fan naka, yo mkoso mona bana na bana boti mutu na mutu za ba qualité na ye ndenge so lo baza ki banzonzo et tout bablo muso ya mona ya Séverine et to na yo te to lo baka ke amwana na ibeka osuka boy na ibeka de suka ngabu la ka ja fongola agence ngabi en tout cas yo beza o komata o sala ka bank o sala ka bank po et ça la bien penza na féliciter ngabi nzamba pambola na ka nzamba pambola ndera ibisaki boy Mexico yo lelo yo azaka na poto aza yemoko na mobilité. Yemoko yebi moi ina pesa réponse. Maman wana ko sibiso. Yemoko yebi. Moi kitoko yo mo mona kete. Ba ko batala ba mona kai. Moi kitoko. Tala ka moi kitoko akoza la payer moko pété. C'est mère au besoin de réponse directement ça va mobile. Chérie ne côté aussi les cas oyoka. Est-ce que ba il va les à 6 ans. 6 ans dans l'état et c'est coufi na. 6 ans dans l'état, il va les à sous soutien. Mais yo mto bomi en. Tenga bomi te na lobi na kaka nde biso. L'état des abiso pe ba lakisa biso bongo. 6 ans, il va les à la soutien so tiki moi 6 ans. Wana il va les à sous soutien. À se comporter en vis-à-vis de la famille parce que le lot de choses à soi à Kepoto au monde a commis peut-être dans Balolendo qui par souffre peut-être famille et tout à se comporter en na bande konaye ba yaya baleki et c'est va ça aller bien on a problème na ba touté dans linga na eta ça aller bien se comporter très bien vraiment a utakuti ko zala to zala ki na ya oui azali kina le 25 to feta ki na eti le premier janvier to zala ki na en tout cas ça la bien ça la vraiment bien voilà ba défaut ni no mona pas moi na nao Séverine ou peut-être repé ça comme conseil na télévision pour ndezana afin de rota là déjà azala recp là a mona maman abotinga maman Pascaline yeyu parce que otala pe maman bona Séverine bona ba très ya lo banga na landa nzwane ya lana ya banga na landa vraiment est-ce que zala maman mutaboti yo landa endeni yo ndo lana maman en tout cas c'est venu pour on le battre que pour ça mona na yo en tout cas na mon comportement ma beta ibo vanda na bato na bande ko nyoto en tout cas aibo vanda vraiment na bato na zoa non na mabe moko te ke na zoa ebo ou bien impolitesse ou bien nini ou bien moyimi ou bien te na zoa na ngote aza moi mo très bien vraiment en tout cas na zoa na problème te bana na beauté na zoa na problème voilà conseil ni no groupe ça Séverine or zoa libakwa au l'émission lelo maman za envie ozomona bana na nyonso elo ni no royebisa peut-être ya motuya o erotika la comme elo mo boye les mamans très fort et surtout qu'à zappe na mboka musika na bino
distance eleki makasi kota la Belgique Kinshasa faut que avion ba distance ebele ba kilométrage ebele yo roko yebisa nini sur azul ba kwa kota l'émission comme conseil maman ko produire et pas moi na naï conseil na opesa ekaka en tout cas na courage na ewana banzunzu na ewana nzamba pambola wala ndi ba courage na banzunzu na ngapende nzamba pambola nga yepe nzamba pambola epenza misalo nyoto azo sala e pambo ma côté ya agence côté ba biloko na zo sala ba théâtre wana en tout cas nzamba pambola ekaka la 5 ans nzamba pambola akende liboso penza nzamba pambola akende liboso voilà maman mais mingi olobi aliaka ngai et puis na bomona na ye amelaki le maternel o balobaka mabele to bandako mela miliki ki mwa mingi ngalo kwana nazali na commerçant talaka so ba mama commerçant to bimi tongo zongi ba 17h 18h donc ya bando tika nana abanda ko tika na ba yana azo tika na cousine amo pe azali na mwana ba bota ba même période moko na banda ko tikela msukuna abanda ko linga mingi biberonte mais ngale na tika ke na esenga bi mama nga na débrouiller kala ngai yo tika la na ke olukilo bilia na ba miliki na ba nini to yo tika la kana yo le na ko ya me abanda ko linga ni kaka ko lia penza banda ko lia penza tena bo mwana nae donc moi azaki muke abanda ko lia te mingi mingi ama omela ka miliki na kopo sali pasa mikate ngala ma obenge siko nyao abanda obenge nyao ko betele ka miliki na kopo bo ameli nae donc ko ni ka muke akene na nini na so ba omeme na kilo mwana nzoto mikebo ba opesa changa lemso na nzela ba kwashe ko ngabite bino boyebi loko mwana ngali akati mwana ngamo na zana mbongo na ba bomoni ba potopoto mwana ngamela te ba miliki amela te ezaka nzoto na eza santé nae seve na kola ki mukie okama atende lo ko mamene na ba oka kutu sona otambo ale melelo ba na tenga na esa ke ba miliki onyota melaki na bomwana ya wale loko nyoso to keba na 5 ans plus tard ya nyoso to ebimela esiko na nzoto siko ya koma munene ndenge ya koma munene ndenge wana abota mana combien de kilos 3 kilos et demi. 3 kilos et demi. Oh là là, vraiment. Et les lots, à ça, bah, comédie, on peut battre en retard la paix, bah, l'eau, on a de façon dans TikTok, dans les réseaux sociaux. Natala, quand même, Natala, quand même, sous Tini, bon, Nathalie, bon, on a bandé au Sekalanga, à Longo, à chanter Longina, à Chebambe, so minene, so indénine, Natala, on peut l'air sous ça. Vraiment. Merci beaucoup, maman, tu as autant minité pour photo qu'elle n'est pas moi balader dans le quartier. Tu y es, bah, moi, ma question, parce que maman, le billet à tombe la rakaka, est-ce que ça va bien? Pour bateau pour se payer par moi l'Olendo. Est-ce que ça va l'Olendo dans le quartier? Yo au côté là ngala côté mais ngala bien ça qui l'Olendo. Depuis le moment que dans le quartier on peut botuna ngala côté là été mais na que ça qui l'Olendo. Eh ben qu'on va dans la batte. Aïe ba qui vraiment qu'on va dans la batte. Vraiment. Eh ba qui on lia la batte qu'on va dans la bataille. Voilà, c'est une façon pour nous témoignons nous vivons. Merci beaucoup à Gilles Monamputu Yegeto Kamazi depuis Montréal. Je réside à la merveille moi na mamie. Malik Arafat, un clin d'œil spécial à toi. Jonathan Gana, l'homme qui souffre de l'obésité financière, clin d'œil spécial à toi. Merci infiniment à Clavier de Dallas, mon ami. Dans mon peu belle sœur, on est retourner pour moi question. Entre bon, on a ce mec. Yvonne, on retourner pour moi question. Moi, vite fait pour que nous avons ton quartier. Donc, Toye Bapenza, est-ce que maman quotité, est-ce qu'à côté de moi, on a été pour maman à Ziparaka, ma bé à Bana. Est-ce que maman quotité, voilà. Maman Yvonne, bonjour. Bonjour. On reçoit ma micro, Oyo. Voilà. Aujourd'hui, on s'est présenté, hein, alors partout dans le monde. Oui, bonjour. Ngai Naza Yvonne Ouseni, la belle-sœur il y a Sévérine Mounchoua. Belle-sœur au Bali, grand frère. La Bali, grand frère à Sévérine Mounchoua. Oh, juste avant Sévérine. Donc, il y a après Mobile Nayo, oui, Sévérine à lundi. Oui. Donc, Tata Moussabana. Oui, Tata Moussabana. Babi Bandeko ya basi. Ah non, il est vraiment. Il est pour aussi parce que c'est une très bonne personne. Ok. Notre aussi ça kolobata bongote. Azam tumoro boye. Na kutana Sévérine mingi to fanda. En tout cas, aye pour une semaine à décembre. J'ai vraiment temps ya kofanda mais de temps en temps sur la téléphone, sur la vraiment c'est une bonne personne. Sévérine c'est une très bonne personne. Nandenga yawa donc moi écoute s'ennuyer exactement na Sévérine. Aza vraiment filmant bien. Voilà, bah défaut nous on n'arrive pas Sévérine au groupe c'est peut-être conseil na caméra. Défaut comme tel non parce que to solo la ka et moi pas tout na ranga même ça qui atika la ra oyazali. OK. Voilà. Mais conseil nous groupe ça y a en gros alors ou aux alba quoi au l'émission. Voilà, conseil Isaka que Sévérine toujours attend solo là oyebi
oyebi ndeni tosololaka zala kaka yo ne change pas pour les autres ata bato bazoloba soki ndeni nini zala kaka yo garde ton cœur voilà. C'est ça les conseils na PC. Merci beaucoup maman Yvonne. Quelques dédicaces na moi bambote pa bato botala yo. Bambote na ngai na ye moko Sévérine na famille na ngai na chérie na ngai pe et na belle maman na ngai aza awa voilà bambote na bino pe. Voilà, merci beaucoup maman Yvonne. Maman on peut savoir quelques mbote na yo et pas ya bato nyonso ba otala yo. nga napesi mbote na famille na amo ba famille mafuta napesi bango nyonso to bambote napesi pe bana nga nyonso to bazana mikili ya poto kuna bambote bango nyonso to famille mafuta famille mukuta famille chaka bango nyonso to napesi bango bambote nzambe abatela bango apambola bango 2021 oyo ezala kitoko pona bango nzambe apambola bango penzo bazangaki nyonso to azongisela bango napesi pe na chaîne oyo filmer ngai Exemple TV napesi bango nyonso to bato nyonso magena yebi bango te napesi bango nyonso bambote nzamba pambola bino penza bokende liboso bozonga sima te. Voilà. Okay. Merci beaucoup maman. Mais Sévérine abota bana aza bana mibale. C'est ça bakoko no bambote te. Bakoko nyonso no bakoko nanga nyonso to bango silga baba mama salima be. Kelian Carmela bakoko nyonso baze belé. Moya ko pesa bango nyonso bakombo peto yebi pete bo ba mama ba ebana bakombo ya bana na bango bakoko pe baleke belé sala kaka. Comme la combien de coco? Bakoko ba combien so 23 je crois na âge na comme na bakoko 23. So pe ko zo kokololo na ngai na zo belo waza mwana mobali koko na ngali bosa komi na 20 ans. Aza mwana mobali lo waza mwana bataka ba mbali babota no kite. Donc na komi na bakoko 23. Na za bana 9. Oui, fille, garçon, moko. Garçon, pas docteur, pasteur. Garçon, il est à Liboso? Il était 7e. Garçon de aza mobali ya mama Yvonne. Donc aye moko. Ye moko ka ye mo mbali ka ye moko. Akoti na katika ba se bele bo. Na esa nzambe pesa nga mo mbali moko. Ngo. Donc ça ndo banda bota bongo banda lukande mobali. Na boti bana na komi na 7e fille. Ngape na bi prière pe taka prière na senga. 6e ezaki fille, 7e mobali. OK. Siko na bisi nzambe ngabi nzambe webi ka tino sala ki mwasi na mobali. Oyebi tina opesa ngata mwa mbali moko. Na senga inde mabe pa nzambe. Na senga inde mabe prière ezalaki mabe na ngai baka nzambe pesa nga bana mibali na bi nzambe pesa nga ta mwa mbali kaka moko ale yango pa yo pesa nga mwa mbali moko ya 7e simana na yo bota su défi loko na senga moko na su na beka moko pe koki na nga vraiment na sangi sino na lambi pondu na madesu sali koki na nga ai bo loso loso te koki na nga ba komi bale te donc na bona lo baka na lambi pondu na loso ok ole ba pondu na madesu pondu na loso ba koki mi balonza matinda ina mokipo atindaki mwasi na mbali ngapi na zwi mwasi na mbali. Bravo maman Pascaline, merci beaucoup trop la souka. OK, vraiment nzamba pambola bino vrai. Merci beaucoup maman. Donc tout est bien qui finit bien, c'est ça c'était ça en fait la maman de Sévérine, maman Pascaline Abia à Sangisi Losona Pondu na Madesu. Donc moi c'est mon bali ndenge nzamba sala biso nyonso bikela mo mokili. Alors merci beaucoup à vous tous. Donc mes meilleurs amis na ye oyo akufaki wana oyo Sévérine pa yela ki pe pour le programme à Matanga, ou yebaki pe personnellement Stella. Stella na yebaki la libala Sévérine pa yaki awa en tout cas na yebaki. Ba camarade on pe bazaka ta so camarade na bango ke ba bossa na biso ba mama. Ngape na yako zwaka nouvelle na yepa Sévérine dem da yebanga Stella boye ngape pesa nga pasi na yebai ba Stella bien vraiment. Merci beaucoup maman. Nous sommes arrivés à la fin, tout est bien qui finit bien. Wana maman oyebate to ça la banquette na biso na ninga veni. Poto boy maman qui relaxe biso te tuna muto pa opesa coaching biso to kendeka na kisongi na biso pour voir le détail. Tout est bien qui finit bien. Continuez de vous abonner sur Exemple Télévision. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Grand merci à vous tous qui étaient tellement nombreux. Merci à Monica Makambofi de disque, Bébé Seigneur, Maman Nakenae, Primaël, Monica Makambofi de disque. Merci à Exaucé Mouyemba, Shekina Vumbi Kitoko Peta, Jérézine à la merveille, mon amami. Yahweh Mabanza et Lamban et Lamba, Yahweh Mabanza et Lamban et Lamba depuis Turquie, depuis Istanbul, mon ami. Merci pour tout. Merci à vous tous. C'était la Barizi Base à la présentation de cette émission. Tout est bien qui finit bien. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques et les suggestions.
Quant à moi, retrouvez-moi la semaine prochaine avec 1 ou 2 invités. Continuez de vous abonner. Merci à Dieu d'avoir réalisé. Merci à Saint-Clair, merci à Maître Guilain, merci à Osé. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Pour vos reportages, vos publicités, n'hésitez pas de nous contacter. Numéro n'abusez zawana, vous s'abonner, vous like, vous like, vous publicité, ça va bien, surtout les commentaires. On vous dit bye bye, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Exemple Télévision. Bye bye. Aujourd'hui, je me suis décidé de t'obéir chaque jour de ma vie. Aujourd'hui, je me suis décidé de te suivre, te donner toute ma vie. Donner toute ma vie, te donner toute ma vie. Toute ma vie, oh oui, toute ma vie, je te donne toute ma vie, je suis comme ma vie, oh.
Jésus est là pour vous apporter une eau vive qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur, je te donne ma vie. Que ma vie soit pour toi. Je réalise, je réalise. Kanzela na yo nakolanda seyo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga yawe tambusanga na nzela ya nsembo Kolo Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mukanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondinga ngaikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga
Salelinga, ezomonana, ezosalema, na bomoi nanga, ezomonane, ezosalema. Enfant, c'est toi Seigneur. Ngaina ye kotombola kiti ya mokonzi ye. Ngaina ye kotombola trone na lola ye. Rabi ye, lipasa na nkembo ye. Ata makasi esili ye. Papa, yonde opesaka nga makasi. Ngaina sala na kasi nelanga na yo we. Yondo opesaka nga bilei ya molimo kolo e. Ya mosunyeza ya pamba e. Ya molimo yango babengili lobana yoshila e. Bomikintisa lelo yo nzamba tombola bino. Yawe na bala ya maye lipata na nkembo e. Rabi e nzeta mobeseka ukakate. Elike ya basantu kolo e. Oh, Sunga, Africa Food, Papa Moko. Ah, Sungako, Pasteur Simon IPPDA. Ah, Sunga, Fernanga, Nathalie. Ah, Naye Kotombola, Comme na kit na bokos. Oyo salelinga, ezomonana, ezosalema, na bomoi nanga, libota nanga, na banda nanga, olola kumisio, na boka papaya, opesi mikanda. Na lingomba nanga, na libota nanga, na boka kongo. Ona kumisio, Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore commis à 100 periques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple Télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.